DJ Kuchonga sana. Oh, yimo ebi. Non non. Yimo ebi DJ, ba DJ ka ba ebi DJ ya system. Nani. Bino bolo bango na apeto ngolo bezaki facilité zaki poani. Et facilité pour kota place on a parce que zaki. Mais eux de jour kotara. Mais on a bien la première équipe. Na dans la maison mais et chaque concert na tela yo motema nanga ye. Bitumba muska bunalonga yawe. La maison mais na fanda pas de plic. Na fanda na quoi de plic. Là, ça va des alettes. Biso va pas baba. Moi, biso va bana bandumbi. On a la villageois. Et puis, à ça, musicien. À bébé musicien, tout balongo la maison mère mutalongo c'est baron musala eza papi kokol. Est-ce que eza vrai que l'onga muscador né de pic. Papi kokol pe kam talongo la bino. On a bango. On a évité nga longo la passe na ndenge na nga. Ko saté. On devrait faire c'était parce que ba tout bazala ko ba yebinga na ba to ba yebi de plic. Qui a linga de plic na tout. Ngaki makasi na peso mo de posa za mo boss mo patron mo nene nunite o ye gumbi moko ye it means it na mubenge be wili obimisinga le premier de ma classe ya comment tu as posté rien yo mona ka bato ba postaka ya ka bato ba postaka ba ngani po via a mutura lekiye a posté ye kwa bendai ya ko mutema be ndeti nena nga posta muto aleki ye kwa bendai Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Mokili Mobimba. Je sais bien que vous êtes très nombreux de me suivre partout dans le monde. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha, une émission socioculturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset, Anti-Boutou, l'enfant de Marie-France Vango, la seule et l'unique reine mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Suisse TV. Et puis un grand merci à mon boss, à mon DG, à mon patron, à mon papa, Maître John, motema ya maman Micheline, la reine mère a parlé moi ça zangam banda babi sokutene kumisa nzambe. Et puis un grand merci à mon réalisateur Gelor Ngase le muteka zangan zoloko. Papa Egartina Ngase le pied Keren Ngase, sans oublier mon superviseur Papi le Congo, Mobala Pembe et puis la secrétaire Nabiso Routiana la Raisia. Sans oublier l'équipe technique Nabiso Shigito Isenga Liswa Nzambe et puis na Ozemi de énergie. Mobala Bafo, c'était un qui mbala moto mobimba juste de l'offre papa na Monique. Un grand merci na bino batutu bolinga biso no profiter kaka na même occasion oyo bino bato bo s'abonner na chaîne biso Congo Suisse TV bo rozala de cité donc no po biso ana Congo Suisse to ya kana ba surprise ya bien to ya na ba invité ya bien to ya kana ba makambu ya bien ba sango ya bien donc on senga na yo muto s'abonner s'il te plaît s'abonner na chaîne biso et puis taler émission partager émission et ça la bien ezaka lokumo mboka na bino RDC Congo voilà eza bongonga bongo Jerusha Bafola kanya na sela bino msala na baki non cette fois c'est faut bana pomba na bino mo dato na lobi daba na pomba obi keza double pomba nuance il y a présent il y a nuance musique Wazala kana maison merci ko azo évoluer pa na yemo ka bien pe na bana e pe na bandeko misu ba travailler na bon na maison mère bazo travailler petit lelo misu pe ba travailler nulle part ba yaka ke pa ne po ba kolisa boulot to sa moko na bongo na moko ya ba soldene na kombo ya Muscador aza musicien ya depuis kombo ya na nuance musique to tika yemo ka se présenter alo ba kombo na e alo ba onino ya zali et ça bien makasi bonjour Muscador. Bonjour Bafossette. Voilà, Muscador s'est présenté pour la bateau première fois Baye Bayo. Et pour se présenter pour la mono amsus non la bande mambo l'Irlanda musique qui était abandonné là donc à Congo Suisse Muscador s'est présenté aux Anna. Ouais, merci à peu c'est tout le monde donc voilà on a siko partout dans le monde pour artiste même ici na bino Muscador 12 esprits millimètres général sans péter et pour manias déplique. Donc voilà. Ok, voilà, merci. Général sans péter. La Coste, maison mère. C'est tout. Donc, là, la Coste. Oui, patata. Tu veux que tu aies patata? Tu viens à mon ah, donc, tu as la maison mère. Malobé belé. Ah. Voilà, général sans péter. Voilà. Ba question monsieur Zali mais la bandika na oyo. Général sans péter na soda oyo ke na soda. Tabi général fa za soda. Voilà. Général jamais à la civil donc na soda pena niance musique. Mais sans péter. Na pena soda il y a des pliques sans péter. Sans fonction, il va que ça me soit pour l'échec.
et l'échec il y a ba musicien tout Nias musicien ndeyo walo kuta Muscador yo mto zalara pembe na pomba poto mona na ba groupe ceux qui musicien aza pembe na leader c'est que ba wana ba doyen ba o bato ba bi musala ba o ba umel pena na président na doyen na ancien mais c'est pas dit que ancienneté nanga et permettre baninga musuba za ba général na ba PTT ba PTT na ngo déjà les arabiens 12 esprits 12 esprits na ngapio non ngapesa nganga na place que no simba Baptiste ne soit vine bolbati ne soit vie so pe nganga nanga merci nganga nanga opesa nga mama 12 esprits donc non voilà. Donc en général sans péter parce que na fonction na général bien pété bien fonction est-ce que kita na balongola ba fonction balongola péter c'est la combo en général balongola poani boulot ezale mukie bato baleko na boulot bakota tondeni est-ce que ta bachaka poste ba généraux to poste ba colonel to poste na on ba ni ba DG c'est pas dit que non musala mabe déjà que non tana yo normalement tout ça la temps ba opesa ngape opportunité na rosa chef na rosa général quoi donc ma chef mais général une année coquille ba faut même na présidence tout ce monde na ma politique président de la République tout na ex président Joseph Kabila mais ce que tout comme na parti béton déjà temps par temps de ngona moni que te ngape temps et sinaki ba tout ba ya ba zo poste inatika nga général OK na la bande chef d'orchestre na bino nian sia voilà non Raïs chef Raïs yo kute to ya kuta mon chef Raïs akutanga chef ngo mo bonnet na ninga luyen cho mon chef lo ba bien mon chef nangati na banderi na fuka mata yenda kuta yo te chef akutanga chef akutanga na pese mbote sikazale chef Raïs Makengo Folofe donc le bas président le bas mon pomaniance les talentueux donc na pese mbote pas sur ça donc bon week-end tout là dans une bonne journée place aux allez écouter pour chef nanga Younes kona le kamlinga no yemba bale kam no yemba pesa bazala izala pe la maso tali musicien miso mama miso yemba ka danser sko yo to komitala ki Muscador na yo otali na Raïs nan vraiment le kino yemba te Raïs yemba bien apa yemba so na le mninga OK voilà merci de tout na bakasa boso za makasi to sopa no pe kabo to beba na mninga na to ka fo yeba ndenge ko apprendre na be monsieur sala bien betela biso parcours na yo banda kunini otambola po CV vraiment ya Muscador ezamulai wana ngamuronde na yebi poto sala na yo ezamu kose moleka na groupe moi munene le groupe ana dia so déjà ka uta ki no kuna po ke c'est que fait ça mune po wana fo CV ça mune na sens ni po groupe yo zala ka wana ya groupe moi munene donc toi déjà mdaba na otana groupe na total à ceux qui mukene pe ça bon ba mo ba valeur oyebi groupe wana donc on profiter ce ko bato pe ba yebi histoire wana to mettre la bonne histoire Muscador atambol na banda kunini avant ya pa pomba so ambi ba groupe belé nengo zolo ba groupe amene belé naza franc ngabiso pena nenga bien yes musique depuis qu'elle est à l'occulté depuis qu'elle a aussi le temps émission depuis qu'elle a verdict lui elle va faire la vérité au ayebi de voir le l'occulté pendant la tsekinga ngana tambo na grand orchestre munene izaka mi balai avant depuis la coste maison mère c'est tout donc nga tambo la coste o patata yo kenda kuna de patata TV na ngakuna yebi kuna mona ekutu boyiti kutana yebi kuna donc utara maison mère utara maison ma propre maison mère oye na nuance non na uta pena bonga na mona ngana na villageois suis villageois na bota ma gikwiti na kona gikwiti na province ya Kwilu batutu bala yeba yebi na bana musique na ngakuna na ndenga quartier et tout là na ndenga na bomwana tsina kolilelo après wana na yaki pa mai foutre na yaki Kinshasa neto yaka ba congé ko na internat masanga la na Joël Mukaba l'ingénieur muto sisi muntu wa mayele biso bata ba ndundwa biso bata bobenga ba ndome kuma omesa Kwilu biso bata Kwilu la muntu wa mayele donc mutu ya mayele donc Joël Mukaba l'ingénieur a peso joyeux anniversaire na yo mota maila mo kona profiter na pesa ayebi tatotanga baba totanga na baba internet ba infanzondo na ba infanzondo tota ba infanzondo ba kinzambi kona ba internet na biso de to bana da musique ba petit miki
ba petit mke wana ba Joël ba yibela biso ba la repa père mampia na vezo boya mama kala do ayo biso ba la to ya ba nini ba mamututula et la Costa yaka Kikwiti a beti concert à cette test 15 personnes et muto ka sala ki abima ya ranga chanteur moko na animateur moko mona idiofa voilà et na ye Kinshasa to beti et na préparation ya Kingongo na yemba ba ker mais simba raté pour na yemba tout là pour vivre à Kindaka poto à ça 7 mois après 7 mois il s'est réglé mon mrigo donc que ça avec sous moi que ça soit bien dit donc on a ça là de déplacement dans Longwe nanga na kina na maison mère ça c'est la maison mère na plus un beau leader na Gémérose même journal na Gémérose nous avons testé bagaya belé tout kuta batebela deuxième équipe tant on a pena que na wenge batam na exemple na wenge na tegete na wenge mais bazur ou basonga ko ou pena za pena deuxième équipe na que non sélection deuxième équipe après première équipe c'est deuxième équipe et ngazala rawa vous prenez to passantaka ou comme appelle la première équipe pardon équipe moi ba pombe équipe ba Mofar Regas pour ani te au passantaka en fait au passantaka ouais ils pour na musalate ils ka pour na ma mo ba nsie ba belé pour wenge et poko wana ils blagité ah ananga fote batu na luba ba contre dingati mais o mena ta on ils blagité depuis Gazawana fabrique Gazawana ozo watana be boss live na pese mbo diskazali azawana osati ke cappuccino le boga Gazana bon la première équipe bazana wana ba Sarbati brigadier meilleur animateur azawana ba loba son pota azawana ba Diego zo comprendre que si masote ba 10 base bazawana ba minishina bazana ba 10 au sens où on a coré qui tenti na ko pa yama machine pese mbote papa na chilo papa na mercredi donc mbota trop yama na pese mbote pesa zali au compte au comprendre na gete ba maka wana ba makaba nati wana ba kimbangu ne wana ba kimbangu solo voilà OK wana ba kimbangu asa poto ouais wana ba chevenos santé ils ont prendre donc on a tant d'époque on a blaité mais le quoi biso sauté totalement bien l'époque na biso na ba deuxième équipe to zalaka bato ba entrega qui première équipe sur bazana lelo to lelo te mais ba longwa na kota le kozana dès facilité mais faut que patienter kaka moi non c'est bon, la facilité parce que ngapé mais non, patience mais fou kaka ngana artiste peut-être on le baiser qui facilité ça qui poani et facilité pour côté place on a parce que mais eux de jour kotara mais on a bien la première équipe nga dans la maison mère et chaque concert il y a deuxième équipe il y a maison mère la deuxième équipe nga muskana on participer dans notre deuxième pour la deuxième équipe pas première équipe il y a une deuxième équipe au bet c'est première équipe on a zone bana constater ba vieux ba master na ba collègue mususu ou ba ebinga muskana les arabes du esprit était oui, on a raison. Maintenant, il m'a ils avaient pena moi ma tata, on comprend que ils avaient mangé. Il y a eu manger quoi pour intégrer bagaya. Mais to bunda confirmation ma mais et si ma gâté parce que ils avaient cancellé en fait. Ils avaient cancellé en fait moni que té na longo nanga. Na ça chemin nanga ba période wana la période na longo nanga pe na zone na pe ma belé. Côté na ozonga ndenge moto sala ki yes musique dans la laïla pour la maison mère nazaka déjà na déplique ngada na maison mère mais na fanda pas déplique oh donc ça na maison mère na pomba mais au vent d'appel na ndako na quoi déplique place au vent des alettes bon biso ba papi baba moi biso bana bandumbi nga mona ikuti bato mosusu babetaka batula na bango baquartier na bango bacommune na bango ya bamboka na bango nga naza villageois nga aza na tufe bandungu kikuti ville kikuti na mboka ya fronde kote kikuti donc biso bata wana bapara biso balinga mingi chiki somo ntele bato ebele ya bandundu ya kikuti balinga mwa classe trop parce que biso lokola kokata nchiki bafamile na biso balinga miziki te parce que la musique est zwanga na maison mère depuis que s'appelle le roi de la forêt na pese mbote donc
au bar ici Kazali donc après c'est monté. Oh papa na comment ça kono. Comment moi parce que soit bi papa c'est que papa ou abimisi na musique. Parce qu'on a des plans de musique na musique. Na mokili que yo le tono boto ça l'émission boyo banga c'est pic. Na go bomba ngoti. Il y a des plics. On a père na biso, ala papa na biso là, wala nam, ala papa na biso, ala koko mara na biso. Donc naza pena motema polele pona ye, aboni chasse na moto asalaka. Yango apesa biso. Yango moni que tena comme pas de plaisir, pas de peut-être depuis gabi pourquoi le roi de famille. Nana ngako zo artiste musicien. Musicien oza ne parler depuis que c'est là nanga. Yango azoka nga la fana de na, mais la trop depuis que longwa. Maison mais sous tel 2015 ou 14 je ne sais pas. Aza mutumoko akadrang chez. Ok, voilà, merci beaucoup. Histoire bino mokonde muskada roti ko beta histoire banda ko ye atambola mais Melia ne oui bien j'espère que bien aza musicien ba musicien tout balongwa na maison mère mutalongo se bango musala eza papi kokol est-ce que eza vrai ko longa muskada ne de papi kokol pe kam talongo la bino anga ebiti nga longo na passe na ndenge na nga kina mona kina passanta trop bulu na nga peza ki bien isinga kitiki na za mais c'est pas na rater musika va ko patienter kaka mais lelo mais musika lelo tonga to kape ba groupe pp ça mabe sous la la maison mère aime se pena ba misio patienter vanzi mais lelo pe tonga to beta ba so mususu comprendre baso mususu a pe to beta maso mususu di na ça c'est que et puis ça vraiment maso ni yes musique ya maso mususu ya maso maison mère te ou ya minga na cadre donc lingalo depuis trop envers na musika on a nako kosa te nako devoir faster parce que batu tout bazala o ba yebinga na batu ba yebi déplique qui a linga déplique na tout na linga ki makasi na peso mo de processer mon boss mon patron mon papa nako bani nako comme ça suni tonton simple combaniance yebe ko be baba chic le quoi Robin mabe te so chic so da niance musique combaniance les pharaons tonton simple les gars bata fait rigolo là ça les gars bata fait OK les gars bata c'est tout donc les qui artiste na âge na e na miko ba les gars tout artiste ba les qui na ba yo voilà OK de après ya te que po kana mambo na to beta mamusuka ya wuti donc ya parcours okotanga pe na ndimite que no otanga nchiki nchiko yo tanga izaka na école moko ando banda primaire tu comme 6 classe izaka na école moko na ndimite onga ebiga que non mon so tanga de première deuxième troisième quatrième olunga pe kenda secondaire okenda pe na école mususu osape na école mususu ya abongo. OK Voilà ya ndenge mona voilà babi climeza mabe makasi climat malili tellement tozana musicien tozana chanteur to linga fa mulungu la super malili la oyembela biso esa bien makasi pe to beta après to beta masola stabilité koyemba nzembo ka kozoyela yo atanzemba misemo linga mingi atanzemba pomba mais ba vocal no ko sala non te po o sala sala to sa ba question pour nango mais o oyemba ka atanzembo yelo embelo nzemo linga ngo trop ba ngo chaque 5 heures et chaque 0 heure nzemo ni wa moi nzemo no ba demo ko te bo no so ba kisa no ba pio nzemo mo yemba so azu demo so azu kisi sege Mukaba Joël Mutamainga. Pour aller maman la tête. OK. Et puis peut-être que Joël Mukaba hérité na wata. Na peso mbote sikoza na lemba. Super donc en face. Là c'est Fabien Zawana. Ya bana Marseille. Obenga ngo bana Marseille. Faut ko tawana bana hérité wata. Ah donc en face à métro au mona bana. Pavo skiza na sa pour na binote mais Dodani car on a Dodani gosso Dodani. Et à moi, Pembe, mon moyen, ma bouga sur la bien comme collègue, mon sous pas prêtre. Voilà, toi yemba, toi yemba. Malgré nga na po yemba te. Natela yo motema nanga ye. Natela yo motema nanga. Natela yo motema nanga ye. Bitumba muska bunalonga yawe. Natela yo motema ngai nzamba lola kotelanga muskadore natela yo motema ngai
Ok, Muscada, oui, tu as comme ça, mais côté la bise be profane. Nzembo foko ça pour aller. Côté la bise be profane, tu peux comme ça déjà Nzambe. Gelonga c'est le coco et denga la jaquette dans ma bic les mêmes ma be ma casse la jaquette. La tana musko yemba et non qui malil. Son on a pour ça peine mané ma casse penza. Oui, mais là va bien. Ouais. Vous avez mis son to pesa be squelette mais ma casse pour ça ma casse yom to wela erna ote. Donc. Ok, voilà, c'est la bisata qui pombe, ta palala et ça bien. Attaque pona bolingo ebimisi suki ya pembe nene nunite o ye gumbi mokongo ye itimi nzete na mubenge be wili obimisi nga le premier de ma classe sakosaka jeke naza no klasenge kupe na futa mina evale ya bolingo te ye mokati mbila bolingo mati liboso ya nzete azozela donc wana makambo voilà ngaskonalingaka palelele yonde bebikungana kelelengere voilà ya musika siku ngalingo sabwe omani nzembo depuis kemba na fabrigas na maison mère boyembela ngo voilà nalinga ngo siku yoyemba nalinga to na ya rap bilemba ngo sala nga bien da oyemba ka nzembo ana esanga bien lelweza ya somo decepsoleki kongo mbololo ko ekambo ngana chaki tembe ibulingo suka teo après tout na ye kobandela la vie à zéro Cédric Nzumbu 5 chantier yo yebisaki ngai nini mbolingo ezanga na yo na kata motema kobenganga bafosete o kolobaka nanga muskai tobengaka nga bebengo lelo tosuki wapi ye nga trésor kandole ye polo satose ye chéri nanga eza somo bolingo souffrance re soki oli otondi te komeka mosapi te na mozindo bagalere eleki ye voilà komengolekelanga na misonga mpona nga sinzembo banembaka tokata totuna baquestion so totuni baquestion te bato balandaka biso bato basabonaka bato bapartageaka baémission esala mabe makati mpe bato batalalaka baémission lokola baorlel nzenza la carte qui gagne epuis Gloria et King Fille de Chance Boss Panda et puis Joël Song lobaloba.com na peso bambote na yebi ke bolinganga pe mi bo continuer toujours kolinganga bo continuer toujours kotalanga dit donc aller ma passeport rouge Gaspard na Maroc donc voilà na yebi ke boza tellement belle jogo merveille et puis pourquoi pas la ba copine nanga tout na linga bino makas Muscado to bete sur la stabilité comme na niveau ni stabilité comme na suka album ici. Donc pour le moment, tu as une position de mix. On a presque les boss, ma boss quoi. Donc si tu as évité ceux qui sont dans ma en tant qu'artiste et généraux, il y a une musique. On a évité une période de mix. Ok, voilà, tu as encore. Bon, on a un programme sur Bini. Comme la mix, voici la fiche, voici ma motu, message, tout là. Voilà dans un programme, il y a album stabilité. Voilà. Mais déjà. L'album des albums. Voici. Pour le titre de jeu, que la biso na kata stabilité na générique na bino et puis na rumba et kangi teto qui rumba te malgré pas là les kangi pas là la mtobo ya mwasate rumba wana e kangi stabilité te misa kote lote bongo pas là les ça c'est te pas là moi et le monde quoi ba trop vite bati moi silence c'est là qui bon moi silence c'est quoi album ba l'album trop bi maman to nous sommes de risque exacté tout ça ndeni tu poses ba moi pas là wana bon rumbo betara boswana clip yango salama kitoro makasi ba figurante ça bien voilà yango wana esapi wana pesa lesing comme on fait souffrir ngai motema
wana pena prisonnier. Oui, prisonnier. Pena générique n'a bu le malgré hamburger a raté. Est-ce que ba faza sur la bin simbo côté? Ba faza a MC ka bi hamburger ba faza sur la bin simbo côté toka la tiki musique cette fois-ci bo bina mais hamburger générique raté qui. Wana raté te pas batala ke yo tala ngone. Oh nga funa te biso to landela ba fi mais to yo kite to bilité. Total mais to bilité Muscador. Non, kobina te mamuna biso. En plus, mais par là, la tobini, tu as dit la vidéo déjà. Bien. Ceux qui ont tenu voilà, ma société. Voilà, ma société. Mais on a pas ça, on a pas tout balanda biso. Ba yi ko mamuna luba. So 5 non, eza makambo ya bato abini tena boya. Parce que singe te dusa de pas là, la logique. Ce bateau bien logique, tu vas venir par là. C'est comme un so bien par là. Logique début, hein? Mais logique, il y a mon avis générique. Non, Moussou Soubourumba, je ne vois pas ça là. Nanda ko malgré bo finde na Rebecca Malaika na ebite degrade dozo ya zo la nzemu wana to ebite depuis tolela. Générique na bino mo bo te ko bimisa bolata ka ba chaussette ba segle na ba kilo. Logique, il y a mon logique. Ah oui, logique, voilà, logique. Et puis na confondre ngona ningana na mama na confondre na générique wana. Non, te ningana za, ningana pesa ka coulisse, to pesa bango to bimisa bango gauche, to bimisa droite. Parce que boula ko ba tout ba boula ka droite et dima. Moi que la lande la bino ne ba juste la bino nyonso. Voilà. Aya ndere na biso aya ba butu. Nebi barap na ya ka barap ya batu nyonso po ba fonda za chroniquer sa mutute asa bien prévu ya mutute ba fonda za pona mutu nyonso to ya ka ba rumba batu nyonso na bi ke moloba no loba et se pesa batu tout bazolanda biso et se pesa boss tanga maître John motema ya maman Micheline to sur na Muscador et lo nya mabe mona na musique ya Congo motema mabe à part wana mais motema mabe kaka ya lo kaka no nako ina baninga nako boya baninga voilà donc moninga sa musa malamu ifundi mai waso pe mne bonzima oh na ese biso to ndima mutu en tout cas biso pe to yoka batu nyonso wana pona to kosate pomba pe afanda yoka batu tu yoka na batu tu abimisia yoka suwe c'est bon sale misa beti bien ya na courage na soka progresser bo sala bien so sale bo c'est bon ils ont danger de loke mo biso na musique ya Congo ezakaka ki motema be do lingite nga Muscador na rejoindre bateau mosusu balekanga Muscador deuxième arrêté particulièrement bongo balingi te mamuna sala bien te déplique à sala mama bien déplique sala mama bien tout bon so bika déplique ba mona les coq chantent sala mama bien les coq chantent sala mama bien tu appuyer sala bien comment tu as posté rien yo mona ka bato ba postara ya ka bato ba postara ba ke ngani po via mutura lekiye a posté ye kwa benda ye ya ko ngute mabe ndeti nena nga posta muto aleki kwa benda ye et puis na tout no bino na groupe na bino na nuance musique wala misemo mo pese kombo DJ Nkunki ezala na nyon ba dadi RBG na giriti mo lobe parce que ezala na DJ Nkunki DJ Nkunki nga zana oh yimo ebi non yimo ebi DJ ka ba ebi DJ ya system nani bino bolo bango na ki DJ te bolo bango na ki musicien mo bo o misambo kana biso mo ko bo pese comme DJ Nkunki musika tozana yo umele pa pomba problème nyonso ko ya o pomba beba na mutu yo koyeba DJ Nkunki ana zana pomba beba na batu na te te na pese exemple na sens que so bien za na groupe yo yeba so ma beza na groupe yo ko yeba na sens na lobi de ke ngolo ba ke ku DJ Nkunki yo bo yebi e wa so que déplique ayuka na batu te azala na te que no za polémique na batu polémique na batu te asa polémique na batu te alinga ba congolais tout alinga ba artiste tout et na on dit mateke déplique surtout lui na kuana ke déplique lokwa ngala yibi déplique na fanda trop na nias musique na yibi mama déplique trop et na koyeba ke no déplique na problème nga bana fanda déplique na kona te déplique na problème bananga boso beba na fabrigaza muninga kuta so publier pomba mais pomba binga la linga ka ba hypocrite te do no so meso fabrigaza sala na bosa na pe website pomba benga waza na bosa na pe website logo tuninga ke eloko bomboka hypocrisie
bato alingi hypocrite to mais moninga asali yo mabe amoniki anniversaire na yo aposte yo amoni kobelia osali atina poste yo mais wana eza hypocrisie te quand même mais non depuis asepelaki afélicitaki mpe arépondaki ye mais en pleine émission mo ya tele alobi bayebisi moninga poste te nga nalingaka bahypocrite te est ce que omoni mama mwana tu mama wana nyonso omoni na miziki fiti ozalaka balimite mpe fiti ozala mpe toyebanaka omoni ndenge ozolobaki nayebi niance musique nayebi na niance musique nga nayebi na niance musique miziki lebaye mo mokonzi donc nayebi mpe na niance musique mobimba nayebi yango sikoyo nakosala hypocrisie te keta nayebi ke niance musique ezalaka boye nga nakokenda ndenge boye mopomba vraiment basikize nga pomba c'était un artiste moko na félicitaki trop nalingaki na trop mpo ndenge azalelaka azala motu ya gauche droite te azalaka moto ade bilongi te alakisi elongi oyo koto lobi alakisi elongi oyo te asala yango comprendre toyeda kaka non fo apostaki frère na ye c'est tout pleki mpe aza na problème na ye te natikaka na problème na robin nanani na robin depuis atikaka na problème na robin po la femme gasi da sebo babongisi donc atikaka na problème na robin olobi déplique pomba atikali kaka na problème na robino mundibu olobi musika do masaka na ngai voilà bon comprendre bon baba ngona bango bayokana te robino na déplique bayokana te donc bana pomba ponga na tuni yo komo tunanga olobi yo kanga te na kinde komo tanga OK voilà quoi qui kaso bete to sera meza kaso yo ka bien album on album na bina stabilité otie titre petit otie titre ou soit tu as un album mususu mais na yo ka faki ba pesa album album te faki bapesa titre bakota titre ezalaki prévu tosala de album baboto itunanga sikoni voilà c'est ça stabilité ya mokonzi album na ye wana album ya Pomba Nias eza bon musika do te ya Raïs te ya WhatsApp te ya Fabrice te ya Mojarinda te eza album ya Nias tomo tosala deux albums biso ya nièce ya album ya groupe na album ya Pomba mais to banay pe album na biso na Pomba lo ka Pomba il a avantage Pomba bité te stopper pour yemo mta produit biso tu vas na clairement tu vas pas taper au public comme te public comme te Nelly Bidens aza manager ya Pomba aza producteur mais stabilité ya Pomba ye moko mta se produire album voilà donc il y a un manager yango tu te stopper il y a patron après album important tu redonnes soit album ka bimi et en plus ça y est dans marche de stopper mon kaka il y a des marches de bateau continuer en vraiment tu dis un album ya patron après tu es pas biso OK voilà la bien et puis malobane c'est pas si mais c'est pas pour le big non DJ Ali na bi malobe c'est pas na biso na c'est pas le thé na kamni omoni musicien omoni yo na connecter boye anenga bien tout solara bien tout sola bien au musika kana tout sola mabe to seli biso la biso bien ça polémique to fingi muté voilà nga siko na lingi boye to tangi koma mutu anenga mabe te to tout na ba question omoni nga la sonso mo déplique ala chanter ala chanter faut comparer na bato chanter ce qui le problème mo ko bona chanter mo tangi maestro maestro chanter je respecte Wela ala chanter faut chaba maman chanter aba animateur to mo ba DJ faut chaba déplique na carte maman ba DJ alineza na rota déplique te po déplique na yebi ke aza na DJ te makambo ya ba animateur na tete nga ana tangi komba des musiciens deux komba chanteurs na tangi komba Fabregas maestro de la musique africaine le métier noir et puis na tangi komba Robin Mundibu babi papa chic azara chanter Robin Mundibu oh mubilu asomi motuka et puis même Zembo ebimisa yo ayemba ngona ayemba pas le roi de la forêt au bois no pas tsaka vocal yebe Robin Mundibu atsa vocal pour mona ki aza chanteur aza musicien atsa vocal na générique te atsa ngona rumba sikoyo ba facette c'est là on a ce boy ba congolais tout ba ça la musique trop ba congolais ba linga musique trop et to devant la face te na lobaka mon musique depuis que bandi musique na maison mère représentant Mitterrand champagne mystère ak tu le truc ba Rena ba hymne national ba palala c'est chanter
Zela. Comprendre. Et si père baba, ba titre nous sont tangeli. C'est bon. Et si mbade ya mutokobo ya ngote le tilo. Mais c'est pas na mutumsu muskado na pesi na biso to lunga pa pomba, na bi pete que tout ça pressé ya Roselo comme aller de nord. Muskado poko bima non pepe boe po sali pe groupe na yo pe, o sali pe groupe na yo. Mais au beti pe ba rumba pe boe kangite mo beti générique si est-ce que muskado to bengo animateur. Parce que pour ngana longo l'espoir wana mama disque. Eh, ya na ye ko la musique. Ok, o tie vocal na banze moni. Na otuni ngana question le bosso na banina. Ke na moni lobe mo barenga. Yo na bina tolo ngana suka na kotwana. Pour question c'est mérite réponse na mo. Mais na moni on a tout mérite réponse. Ba faussette. Na barrière te mais na zo expliquer pour comprendre. Pour question tuninga se go yebi yangote. Yangote na question yebi position na ngati. Olobi boy. Faut chanter au tenge biso ba rumba pomba. Yo nga pe na pese exemple. Kuna yebi muto yo bwa keli ono ba rumba ne kangate yo yebi. Yo yebi mutwana. Ya mo nga pe na pese exemple. On va faire na Robino Kantote. Voilà Robino Kantote makam. Yo nga pe na pese exemple na bi muskado o cause appelle le leader pour sali pe groupe no obeti ba rumba simte mais jeune ki kangi. Est-ce que to benga muskador animateur? Non, et ça bon côté. Et ça qui est rumba et permettre té. Mais quand même ce auto qui si biso bini si biso mabe mais si on a chanteur, a beti de rumba simite fnatika. Anenga fote. Anenga bra mabeti. Yo asi. Oh, menga na expliquer. Parce que depuis que na kufa lelo te, fona sa ba. Fona sa mambebele, fona pas la fona. Yo so zelanga neti, yo so zelanga neti okufa loko bige okufa te. Loko zelanga po okufa lelo te. Pona mamoko zela muskado. Ponga so jour bimaka. Lelo te. Nyoso kangi. Oh te, ata mi balé te. Lelo te, ngamo pe siko pe na poso longwa te. Jamais. Ne balbaka que jamais. Mais ok, n'est pas mal ce fort gaz no sa teste bazo na ba yote. Let's look. Ok, na ba Neymar. Neymar gudu mo mke bazo ba bia musika bazo ete. O mi telo aboy. Si bo sadi lo sekayo. Te. Paulo Mungo sekayo. Yo ke na ba mais ce fort gaz. Kani po mani esi mo. Ok, na ba Chevrolet. Bazo Chevrolet bazo Neymar mo la muke mais yo bazo ote. Musika do ko na be ba bien. Parmi les fidèles na ba orchestre, je suis fidèle. So to yo kenda wano kenda pwani. Nakenda. Yo longwate. Jamais. Muskado. Jamais. La ngapa na za besoin le quoi. Muskado yo kendo sala test na Marilyn. Mais zo la nga image ya kana image. So nga na wasa na via ka. Omoninga ba faussette. Comme nous aux allez gentil Gires. Nga kona Giscard. Giscard oui. Giscard. Na bien ngota Giscard yo kenda na pa ya. Te me nga pena no moninga boye na via orchestre depuis na longa maison mère. Il n'a connaît pas de plique. Hein? Nanga orchestre. Quelque chose succès danger bon succès ba des mois. Nga ce que pour nga pour comprendre. Na sala musique ya succès te. Na sala musique ya koyé ko. Mais musique il faut succès. O gagner ba contrat de no betel banande no za succès te. Te musique à succès, c'est bon. Est-ce que ebi que ton autant ba ka bani obi ba tant kala papa biso lutumba ba madilu. Masuwa oh. Lolangona e pa ba susue. Ngai consente ya mila wo na lele beta. Basi on ezala te bino ba la chance mais oh chance ndeni ya musala. Ya chance te ya boulot. Ta oui ça ba nsuma ba mise msusu ba chanter msusu total la pilote pena obi oyo aka do ane ka muta chance. Ana chance mise pour ça pena voix. So muta chance si ma pete. Ko so tali na bi bien. Et musique etambo la pena chance. Musique etambo na chance musala. Musala ya kapre ya chance. Souvent musala te. Attends la chance ici matin et que si ma peut monter que simbi nango mais yo mo préféré dans le bas depuis la maison mère pour le moment c'est pas na la maison mère té azala entreprise na ya ma ye mo que simba parce que ya ma na yi so da ka chance na mamne ringa simba té rena ringa beta maté ina so ringa beta maté pas la lapel ringa beta maté 4 ans ah 4 ans en Afrique ringa beta maté prisonnier linga beta maté et puis baninga batsa vocal na Bundesliga zela la Bundesliga yo ta vocal te poane te ngai biso na général sans pété okima muskado okima studio au voyageur te eh yo sala mabe amoko oyemba te poane papa legi miso play yo mona mambongo vina nga deko tuli de hier bidi de défense ya que dela ba ko pega o mwanda non na kima ni te za moni to na orchestre ina zela muskado na vana pena pena pour miso muskado on peut vérité on va vérité on peut vanité wada te bani wada to ebani wada to ebani siko na ota télé oh na mu la po ira ise za muskado mais mise bazo ka be tinze mosla muskado ra yemba na biso bato yemba ko ade
Chevrolet na Muscador mais ba chanteur asika ba. Et non, na Raïs. Voilà, ce que point il y a ba ministère sika. Obi Bundesliga tout ça point. Point. Na fonction mo to za ba ministère sika. Et bonge bola sanga mona ke bino bana ba chanteur to lo ba bien. Oh ya sana ba chanteur te. Biso na ngamo ba panga. So na zate duplique oyimba. Est-ce que obi hôtel acoustique mikolo na? Non, tele ki on lobby, na tele ki on lobby. Comment on Na stala ki. Moi qui artiste. Na tele ki on Instagram, na tele ki on pena. Moi je crois que musicien qui artiste qui belé deux là ba beta na acoustique live. Il y a acoustique, il y a acoustique, au côté parler, au côté studio, pas cher. Combien de vues quoi Mikolo toi na likamba ba vie? Combien de vues déjà? Et viens c'est l'autre côté. Vélo, ngana on le ba pas ma vie, t'es pas sur bien vie. Biso ya bata le côté. Même tout ça sans vie. Il y a pour na biso ya ngonza manda pesa biso. Tona besoin te bata 2 millions de vie. Ba vie Mikolo ne vie makambo. Sophie, mais vie bata. Si c'est là lisou de vie ne. Vie, faut tout le monde va changer vie. Ba rendre mon bato ba ça va vite venir. Bon mais comme tu pas quoi ça va faire belé ma continue beauté mais ba vie kaka ne biso na mais biso na to ça mais biso to ça wana welo ndeta so ça la vie faut ça mo poto bige ba vie rambo so vie faut ça olunga locataire voilà comment ba carré belé comment mais biso siko biso peut ka ba ta vie ote ba 100 vie ba 500 vie na biso ba ta 1 ba 1000 vie na biso c'est bon c'est bon pour na bine ngamo Muscador na fiarate parce que na foutela ndako na locataire ya bato on foutela chaque fois du mois babika yo na kupana ndo foutela ndako non c'est pomba lesaka yo allez c'était pomba lesaka ngate pomba atala musala en plus pomba aza muta social na orchestre mobimba asokipa na tout le monde na orchestre so ina problème nga netinga mbona nga mama ndako nga pomba kuta ebate moi beaucoup ça ngo ta pomba te pomba ebite ato ya mi pomba expliquer ebina yaka mamu nanga pena confinement po ona zaki soué nanga nda bakanga confinement ba non bien que non février mars ba avril pour nga fana ka trop pa pomba na kusati nga za la menteur te na ba vérité o ezaluba nga na fute na bano fana ba appartement ba flat na bité cette fois-ci to comme moi tel pour nga na parler français parler na oh voiture likambo ya voiture est de l'autre côté Raïs route ba PC mais bien mais toi la voiture na bien reste na voiture ce que vous voiture voiture ngo ya yo tu ya Muscador il est Raïs yo pomba biso bitana posa Muscador alonga muma ba taxi yo ko chapa mani de pomba so menanga carte yo moko oh menga mono so de ba voiture na ba misi ba pele ba misi ba pese ça non faux bino monde boso ba kosa bino ni bokosa bino sama mascara kana ngelo les alongo yo moko so voiture no bimisi ka boss na yo nias asala mamona sentiment te pe na loyenge te hein on a prestige te pa mona ki bato amona asala mamo ya réel on a biso que to kosa ndete so emi pour moi biso vérité zon prendre c'est pas dit que non so na voiture ndeza vie so na mutuka na habite so bato balega na bakara baleki bato na bapalin baleki na bango nini OK Muscador nga bana parler bana bakama nga na futela ndako non mtu so na kara futela sheba avant na sheba bango na salle hein est-ce que police ba mtu kongo salade yango na kasi au moins siko na côté lio ezate na côté le pomba te pomba penga voiture na musana nga ne penga voiture pomba ko apuyenga hein a pesa un conseil pomba chaque jour oui que sur ba pomba ta la voiture nga la yebiki na via mutu alboso yana ndako ke mutu kozana ndako après mutu ko yi ko ela lara okota okange mutu kana bloquer mutu ko tsanda bolali mais ko zapana car mo ya palente ola la chez maman na bino tia mutu aliboso ndako na bino iza vite voiture kaka kaka via mutu solo na bale exemple boss kizenga oza déjà fiancé faut signaler oza déjà te wana mama privé nanga o mais tout suka poser na poto zelo pesa numéro Muscador obala tu ana fiancé to bota sunga bandeko bota bien bola na ete vie nanga bola na ate bakesi senga vie nanga privé ya vie nanga privé sunga ser wana poto zela o pesa numéro sunga oza na fiancé na pesi Jordan Katunda na Belgique ah moi si na oh Jordan Katunda mon frère Osti Jordan Katunda ko yo nga tuni Muscador ça peut parmi ba question na biso Muscador obala oza fiancé bota te na bala na te oza fiancé oui ça oui bébé na komone na deux boti bébé David ya pembe asa garçon OK so tali ya pembe ngana nga moi jar mais na pembe donc yé pembe mère tu es yo mondam ali bendambo
Aïe, bandam, pas non, je suis pas mère à saxer. Ok, voilà, merci beaucoup. Mouikasson, tu n'as pas ce qu'on pas Mouikasson. Non, faut boire quand on est là. En tout cas, vous comprenez les ambiances. Joël Metenge, Joël Moukaba Mambo, et ça m'a satellite. Et ça m'a papa Zonga qu'on a bon à Massanga au satellite la maison mère. Satellite bi contre-attaque, mon pote, mon frère, famille nanga. Et on a ça Joël Metenge. Attends, maman va louer là. Mais il a perdu double quoi. Donc vraiment, on reprend de quoi musique. Ok, voilà date de musique à Texas, nabi que c'est Pélucio et c'est Pélucio ma casse déjà. Vous comprenez ça ambiance, il y a émission on a mis sur place de Jerusha. Tu poses la question, tu y barato c'est caca émission et ça la rendez-vous. Et c'est tout kanga le niveau comprendre biso sur tous ces photo c'est capo biso à la Congo si batia comme ça à l'aise on faut biso pe par travailler tous à l'aise comme na suka émission mais non tika muskadora du casser ayembe la bino ba vocal oyati photo ki manangonga faut d'éducation be fait ba vocal na yo yoka na mama acoustique le belingati tant réalisateur c'est le temps yo to linga to ça sur deuxième émission ça bien nabi bo comprendre ton a balabala bon comprendre la star mutazo ya zo benga tala bo comprendre o niance musique o niance musique de pomba niance quoi garçon complet pour manias garçon boga mon beau donc l'homme acoustique ou épais panique la produit acoustique on a comme meilleur acoustique na nyonso wana c'est na ferry il y a bino mon hôtel ferry ferry tabanda ko via kabose ah ya kabose ndeni tena yake mon hôtel oh c'est pas ça acoustique oyo ki onte on a tellement on a ah ça pas acoustique chroniqueuse mo pasale boyo évité tu n'as pas nani tade de motiki le papier ti vina tade kitoko pe tade ayo vina kitoko na nani pe comme nani vibrateur a pese bana ya pe ka bana contre abito bana na bana no babundala ba omoni ngana na vibrateur contre maître ngasko na vibrateur contre maître on a sko pinga tenenga beta za vina nga grand frère nga na pese mo de pese zali ba contre maître nyonso na pese na mbote on a sko pire nga na makamo elenga wa mutu na ngapena depuis on a le bazo yaka déjà félicitations album na ye c'est pas sorcier c'est pas sorcier zo bima kalate ba yo ka pe mélodie bien et puis stabilité pe to stabilité ne gindo kité mais stabilité on a eza album mo boyango na senga prise pomba naza kosenga pardon nias naza kosenga pardon Salomo asenga ka des choses sagesse intelligence Muska sengi yo eloko moko stabilité Muska sengi yo eloko moko stabilité Soko tikinga na kotuna ngulu pomba Soko tikinga bakosekanga na quartier Soko tikinga bangunya na nga bakosepela mais mo pe pe ngoti kanu ke no ba fa nga ba tutume miye mo pomba ebi wana motema yo na ebi muska non préféré na suke mission mi la biso kiti de Lucas ba tuto solo là pour na mama ba acoustique et puis ba acoustique na biso ko mama acoustique na biso ba toi s'abonner na page de déplique Luangomba donc pomba de déplique pomba nuance pomba déplique Luangomba officiel ba zopena pomba yemo na YouTube na Facebook ba Kaliba je prends la qualité ya news ou que ya comment on dit ya acoustique live on a acoustique live ayembi moko ni muskado ni rais ni mon jarena ni WhatsApp mais depuis ayembi au centime que poto ni bon mission non est bien là-bas non mission la bête acoustique na ba mission basa mettez la acoustique la mission si on a l'acoustique live wala acoustique te non po ma poto yeka ba forme sur la cœur te otala kotala ok voilà mais acoustique na ma mot stock ebona fa longola pour ça football longola acoustique musicien artiste chanteur fa iba na chant ndenge niesa kena ja tanda mi pe na ta wata yebi mamna lo ba o héritier wata yebi Gralak a yebi un soda ya wata Gralak yo yebi na bi après awa système systématique bani donc yo yebi maman que mina artiste musicien o yembi pena ba mingete o yembi na mamuna ye pena monte pomba ye mamususu depuis la bête acoustique et ngam na setanda ile ponga pena ba ite ya présent acoustique kota ka bo gérer c'est ça là na personne de juger du corne
ba grand parolier ya mboka ona pesi na mbote iska ba olanda ba bengo tete ona kusi wandia ya eto ba acoustique presque baninga ba bi live nde tade de motiki la bi live ba tade baninga ba studio mais ça la live o mena ni live wana ya pomba mama sali ya mabe ngamo fani ngamo ya pomba na fana ponga mona kama ape mo pomba sina fana mo ya yemba po les seuls artistes les seuls leaders naba kozoba kulutu naba petit so bazalo quoi de plique la musique n'a besoin qu'il n'ait liboso ma casse pas de plique à travailler trop travail les pliques à la rater les pliques na sire que non va bête comme ba news so yé peut répéter dans la que non leader ça na fier avant matafa fana ba misi na ba yemba depuis que fana na seo fana c'était so banda na bloc à maison mère poni na ba répétition na uta depuis que uta maison mère mais avant banda concert il faut ba misel ba beta non ya yemoko ba beta non ya yebia bino zara bo banda na bloc à maison mère na biboy depuis que uta maison mère c'est bilu ka beta na maison mère ya banzemba ça six na maison mère ya ba vocal à sala six c'est ya ba grave na maison mère de futu bandaka na wenge to laxi ba identité yeyo pas kotima on a besoin de voilà Muscador to solo la prochainement ma solo za tellement belé fait que to solo na Muscador mais to solo la ba jour za tellement belé to ça toujours en vie to ça là toujours musala donc to ko ça la karabe émission no yebi que émission etiki ba te belé na po ça fallait bon continuer non to dépendre peu na ba air ya caméra et puis bangonga au réalisateur azo signaler biso po bangonde ba sala musala bangonde ba montaka papa comment on Gelonga Sele Bogaba bomona était beau garçon mon ya fou donc bien chef mamutu donc mwindi moko ya ngola kitoko donc Gelonga Sele voilà donc il s'alinga bien na makambo zwa oyo yango bisa bo comprendre pour type moi mère voilà, moi mère logique. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socioculturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jerusha Bafossette, Anti Boutou, la chroniqueuse, Babi l'enfant. L'enfant après l'enfant de Marie-France Ivangou, la seule l'unique reine mère Babi, machine à beauté. Un grand merci à mon patron, à mon DG maître John Motema, ya maman Micheline, moi ça Zaram Banda Babi Sokotene Komisa Nzambe. Un grand merci na bino bato bo s'abonner, le pina bato bo s'abonner kala bo continuer peut toujours ko s'abonner bato bo s'abonner te bo zala de cité. En tout cas Nembele Bino Muscador to solo laki sikoyo ndezawana biso photo nga photo tellement Muscador on tika yo oyemba na otiko yemba mais avant oyemba ba dédicacer quelques personnes pour monsieur soko ça bon temps oyemba ba vocal no ya stabilité wa donc nanga tuna kisoib sanga na zelat otu nanga sima ya caméra Gelonga Sele donc nanga tuna te faut que ça faut zala nanga expliquer que non faut sanga anti buchu élection ba Fossette na peska merci na batutu ba soutenir ngai Sibos Sadilwa Irlande plus Irlande makambo vena ngai ya baleki Paolo Monga ya baleki donc Paolo Monga ya baleki ya petit frère ba vieux master ma master vena ngana Irlande vena ngaba Irlande Paolo Monga na peso mbote et na bosanité Corniche Tabani Luanda ta partie qui ça appartient na bosanité Mouikason Joséphine Mouika Aigle Jaune Mouikason na bosanité donc Dadi RBG de défense et na bosanité batutu balananga Belgique na Belgique Jordan Katunda Osti na bi minute qui toko ko donc logique donc na pesi batutu balanda Muscador mbota trop ni 15 inika na mbota trop place la nanga na Paris à Lubo Star papa Kenji donc mbota trop Rigo Bantu bazé belé Pomba Niance aussi Pomba Niance mon patron mon papa donc déplique Pomba Niance yone bébé nanga pelele yone bébé bosse la stabilité boka générique bondo surprise ezali ya animateur ya surprise animateur Nzambe ou tan likolo azoya stabilité gérer ça là
soit talibien viennent aigle manoana soit tabi rigo le boss Rodrigo le boss na kati ya France Rodrigo le boss mbota tro yango moto na yango wana Patrick Ipat na États-Unis donc mbota tro yango batu tu balanda Muscador batu tu balanda nga donc mbota tro Joël Mukaba l'ingénieur joyeux anniversaire à toi mon frère et toi héritier Wata business quoi héritier Wata business na bonne sanité Grand Lac mbota tro batu papi monu ba aonjine Facebook ne tombera jamais de abiner en quoi de tout ça ensemble on a ensemble tout vivre quoi na betara mo loko ya stabilité quoi molingo batekaka na wenze to linge otekanga pourquoi nazananga pepane yo frande te oyembo ya kambongo te ata mota pusu mota kisi bangono sotu bandimi ngana leli koni shetabani ata na nexe tsanga bebe na la Cédric Nzumbu double nationalité 5 chantiers Cédric Nzumbu 5 chantiers double nationalité moto 3 ngona et meilleur vocal mususu zo na kata stabilité bo vocal la stabilité bo benga na plus 243 82 36 56 381 plus 43 plus 243 82 36 56 381 ministère na bino yo Muscador ministère de plique pour maniance de la stabilité boka miziki nega mamozaki toko na sepeli